Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Vous avez qu'on a besoin de travers syndicat télévision dans le bango de qu'est-ce que nous voter bisika besoin mi ba kongomani autour kolingaka biso vraiment na équipe nomba ya syndicat télévision émission na biso ya lelo ebandi syndicat actualité tout ça déjà na temps ya indépendance les 30 juin ngoye tazanga monte na plateau na ngai tout c'est basé beaucoup plus na yo histoire mokie to komeka kobeta to kofongola yo indépendance nazala professeur Lorata Awa tozo solo la un peu ba actualité na biso to beta histoire indépendance mboka na biso ibanda qui n'a pas que c'est Mairie Lumumba Kasavu vraiment on a nazo pesa papa mbote poto fongola émission. Bonjour professeur. Mbote madame. Soyez le bienvenu na syndicat télévision. Merci mingi. Et c'est ngora komona on a plateau na biso tout ça na indépendance na biki boza ba ancien bomona ba événement et indépendance na biso na ndenge to kenda nango na de toza nango ti lelo mais c'est comme si toza na indépendance t'es pas ça nango ka ko c'est multiplier. Oui. Il faut naibisa yo mama que mutu nyonso abutamaka indépendant. Mutu nyonso abutamaka libre. Indépendance ezali liberté. Donc biso nyonso tozali indépendant mutu moko aza na droit te ya koya kozwa moninga na ye lokola esclave ndenge bamindele basalaki. Mais bato oyo babundaki po tokoma na indépendance basalaki bien parce qu'il fallait tozongela ndenge Zambie asalaki biso libre. Et donc lelo soki passe ezali mingi ezali likolo ya bato oyo bakambi mboka oyo banda Mobutu banda Joseph Kabila bato wana mibale babebisi mboka oyo mobimba. Et donc bato nyonso bakomo okanisaki bato mosusu na kokolo bato nyonso te bato mosusu bazoloba te po Patrice Emery Lumumba balokaki indépendance yango wana tokomi ko souffrir. Non, indépendance ezali droit naturel moto nyonso abotaka indépendant azalaki pressé te mama na pesa yo exemple moto aza na libulu na trou. Et donc omoni ya azo souffrir azolila na trou. Il faut yebisa yo que tikangai na trou yaka après 24 heures après 48 heures après une semaine we olongolanga na trou akukuta yo kufi déjà. Tout cela qui déjà plus de 80 ans il y a domination coloniale. Depuis 80 ans de domination coloniale. Et là, on est à Malunga, Belge, Basaïla Kibiso. Ce n'est pas parce que les lotos échoué, parce que bateau va gérer Mboka. Notamment, Mobutu na Joseph Kabila, Batimiso n'a pas essayé, Batunyo Sobazo Kanisaka, indépendance Zamabe. Indépendance Zamabe, Patrice Emery Lumumba a une vision pour accommoder Mboka Oyo, paradis terrestre. Mais Bamindele, Babouyaki, Bandoki, Babouyaki. Azalaki pressé te loko na yo droit na yo okuti mutu azana clé na yo madame olobi pesa ngai clé na ngai wana ezali pressé. Non, c'est-à-dire bato bazo yoka te. Il faut reconnaître ndenge balobaka na Bible que mon peuple a péri à cause ya ignorance. Soko yebi okukoloba makambo ya boyete parce que mutu nyonso abota maka libre maman. Mais papa na système politique ya mboka na biso le lenge za ko kende to komona toujours mindele baza toujours na sima na biso c'est comme si peut dans tout ka indépendance en côté o mindele ba ko la toujours makambo na biso mindele bali ko konza kaka biso ba tout lelo il faut le baké Congo azo souffrir parce que tozana ba biloko ebele ba richesse ebele alors mokili nyonso ba pays nyonso bazo convoiter bazo linga biloko na biso donc bakotika biso kinyate. Donc nous sommes obligés ya ko s'organiser pour tous na makasi to bunda na bato nyonso o balingi ko boto la biso biloko na biso. Et donc il n'est pas possible que au vandi na mokili oyo ozra na baninga te. Il faut ozra na ba partenaire ba mindele paye bien bazali
ça dépend de la politique et à régime et à régime. Et nakanisi que lelo avec les peuples d'abord et à Fachi, il faut tout y avec qui au ça la accord avec qui au ça la coopération pour coopération wana et profiter d'égal na bato nyonso. Mais kutika ba payabaya soko tiki ba payabaya kuzwa biloko nyonso awa alors wane kuzala mabe babundaki pour indépendance ezala biloko na biso et profiter nanu na ba congolais avant y profiter na bato mosusu wane ezala ki vision ya Patrice Emery Lumumba. Mais malheureusement congolais peut avoir indépendance en gros cause indépendance si le système politique même sur le ligne za ko kina ba konzo ba tikala ki o ba travail qui peut na sima ba sala pe ki ba sali pe lo comment on na peuple congolais peuple congolais za ko souffrir après loi ya Patrice Emery Lumumba après cause indépendance to sepela rameto c'est comme si to sepela par ignorance. Oui yango wana to zoloba il faut peuple wana aye ba droit na ye soka monique mokonzi moko azo conduire mboka mabe peuple il faut réclamer il faut abima il faut marcher pour que bamukonzi bayebake les vrais pouvoirs les vrais souverains ezali peuple bakubanga peuple soko bangi peuple c'est comme si vous avez peur de Dieu et la crainte de Dieu ezali sagesse ezali intelligence soki mutu azo kamba mboka et que peuple ne fait rien mutuana akokanisa ki azali epai na ye il faut peuple azala réveiller peuple alanda makambo ya mboka peuple a réclamer pour article 64 ya constitution apesi peuple makasi ya ko réagir ya ko se révolter soki bazo kamba mboka bien te tala lelo oyo tomoni mwana mboka Joseph Kabila na ndenge à côté là qui fêter ba fête notre indépendance 60 ans d'indépendance c'est ça qui vraiment fait munene o ba passer pela que même moi mboka fait ça fait Tshisekedi azo zo chance ya ngote déjà na mokolo ya lelo 3e vague ko kanga ils ont perturbé vraiment c'est comme si y avait vraiment un sengo. Oui yo moko lobi yango ezali un facteur conjoncturel ndenge to lobaka na lopoto facteur conjoncturel non prémédité mutu moko yebaki te que Covid ekozala. Et pour protéger la vie des Congolais, il faut que les mesures barrières soient appliquées. Au moins, plus ou moins mettre un masque pour couvrir et couvrir. Et donc, le président a regretté, et ce qu'il a regretté, c'est que Alengi a tiré en exécution plan donc mais obstacle les kiming obstacle ya liboso ezalaki ya FCC batu ya Kabila obstacle ya mibale oyo ezali obstacle ya mokili mobimba mais nakanisi ke mukulu mususu akozala na chance ya ko mettre en application vision na ye politique na ye ya peuple d'abord. Lelo tout le monde état de siège ezaki kanisa mwa mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza toujours na est o azoka kotia toujours kimia de komona lolenge ba rebelle ba kosa pena misala bazobomba lisusu te na kati ya église catholique esibaye ko déposer vraiment bombe oyo ekendaki vraiment kosala ba incendie na niveau ya est. Oui yo moko lobi état de siège eza période moko oyo ba suspendre ba liberté ba supprimer yango te mais ba suspendre yango pour tout ça la face na bato oyo bazobondisa biso banguna ba sorcier ndenge président de la République alobaka. Alors bayi kotia bombe baza na situation il y a détresse, c'est-à-dire que bakomi ko banga que makambo na bango elingi ici là parce que ce qu'on moni ndenge président a mobilisé ba moyens nakanisi que ça sera difficile de tout ça là 3 mois sans que bitumba wana ici là te. Alors mais le problème c'est quoi? C'est que ba moni que ezo tozo kende na suka et bazo utiliser ba moyens mo nyos kala bazaki ko utiliser ba bombe te mais lelo bakomi ko utiliser ba bombe ba yebi que tokomi na suka balingi balimwa. Tu as vu que papa est professeur pour répondre aux questions au vraiment tu as vu la manière ni tout le monde qui discours il y a chef de l'État c'est là qui discours naïe alobaki après régime naïe après mandat naïe place naïe à ko souhaiter za la moi c'est maintenant ba réseaux sociaux to comment na maman Olive ba ko publier après maman Olive a ko préparer les biso déjà moi so ya yebi moko ko remplacer le pouvoir. Non makambo ya mwasi ezali droit oyo ezali inscrit na constitution balobi parité bato mibalinde bazana na mokili oyo soki mombali azana capacité ya ko gérer mwasi pe azana capacité ya ko gérer et donc il faut d'abord osepela ke pour la première fois tozali na basi oyo bazo kamba ba ministère ya minene lokula ministère
ya mine lokola ministère ya justice mokola ministère ya environnement, ce sont des ministères stratégiques na mokili mobimba. Il faut sepela que déjà ils allaient pas munene, même si en nombre nous approchons de 27% ya représentation ya basi na mboka oyo. Et donc ceux qui toujours qui débrouillent tokozala surprise te ya komona mwasi moko azokamba mboka oyo. Biso nyonso za prêt ya ko voter pour mwasi, soki mwasi wana azana makanisi ya bien, soki mwasi wana azana moralité ya bien, tokosala ata différence moko te. Soko yi na MLP okokuta ke ba porte parole ya biso azali mwasi, okokuta ke responsable ya finance na biso azali mwasi. Et donc epa na biso mwasi azali mutu lokola homme. Il n'y a pas deux sortes de personnes dans mokili. Il n'y a qu'une seule sorte de personnes. Mais le sexe est des différents. Donc pour biso, ce qu'il faut, tout bunda pour que basi bazana badroit na bango, MLP a ko bunda pour tout basi bazana badroit na bango. Tout ce qui est pédant na kokusana dans octobre à congrès ya munene ko salama, tout comme on a peuple congolais pe na bande comme sous ya ba parti ba koloba ite Jean-Marc Kabundu na molongo na ndeko na ye Augustin Kabuya baza sous na place te faut bakweya to éviter qu'il y ait compétence na bango ezaki penza nini na parti UDPS batambusa ki parti lolenge nini o bandeko tout bakosala campagne kaka faut balongwa wana bakweya bazo ba misusu bako travailler mieux nde toujours on a lelo bazo travailler na ba ministère kuna na ba ministre bakosala na gouvernement ya samba konde pe musali kosala na kitoko UDPS maman UDPS ezali parti ami et parti frère parce que le MLP où il y a Franck Diongo azali un des grands disciples à Etienne Tshisekedi. Donc UDPS ezali parti frère et vous savez qu'un frère peut parfois valoir plus qu'un ami. Ezali parti frère. Biso pe tozana na problème na biso na MLP. Tokoki kolinga kokota na problème ya tokolinga te tokota na problème ya ba parti mosusu. Ce qui bazana na problème et là qu'on a souhaité c'est que va utiliser sagesse qui est président de la République attend comme autorité morale, il faut pas utiliser ba mibeko ya bango pour ba résoudre les problèmes. Oui. Donc MLP azana leçon te ya ko pesa parti mosusu. To ko pesa IDPS to ko pesa yeba leçon te parce que ba problème on peut les retrouver dans n'importe quel parti, n'importe quelle formation politique. Nous aussi au MLP nous avons nos problèmes, mais ce que je peux demander c'est que les linges sales doivent se laver en famille. Babunda va résoudre les problèmes, surtout que Bazali n'a pouvoir. Le cours Bazali n'a pouvoir, ils doivent être partis exemplaires. Après ça, exemple à Kitoko. Ce qui baza bazo bunda, ce qui bazo soana, bazo affaiblir l'autorité et chef de l'État. Ok, voilà, tout le monde peut pas Congolais télé mi lobby cette fois-ci vraiment basengi moi un boka Félix Antoine Tshisekedi tu le vois dissoudre kaka parlement bani comme na chambre haute te batika kaka na chambre basse où ils ont assemblée nationale et quand même na boka ko mboso kodia yende asusi bapenda akosala pena musala kitoko batali kuna na chambre haute bati pena na batule musala kosala mapenda kitoko te bango tout balobi baza ba libi ba détourner ba mbongo faut aller kaka liboso ya justice ba convoquer na cour conditionnelle peuple ce qui peuple a conscient ou consciencieux azana droit ya regard na ndenge oyo bazo kamba mboka ce qui peuple azali vraiment politisé azana droit ya ba exigence pour que ba dirigeant ba diriger mboka bien makambo elekaki na Sénat epesa ki peuple kanda parce que tokoki kotunga mboka oyo soki to vaincre corruption te na mboka oyo chef de l'État zo sala effort dans le cadre d'état de droit pour bato nyonso bageraki mabe bazala jugé par la justice ce qui balobi que Matata azala jugé cela ne veut pas dire que Matata azali condamné parce que ba juge ba ko évaluer ba ko tala ce qui vraiment azali coupable ce qui azali responsable mais ndenge bato ya Sénat basalaki ezali mabe po nini po bazo couvrir Sénat ekomi refuge ya bato yo basali makambo ya mabe azo sala nyonso akoma sénateur po ba juger ye mokolo mosusu te mais na yebike
tôt ou tard. Mais balobi mo mboka ba tu ko bazo 100% ya ekito. Bon. Baleka ki na élection de ba voter que ça qui matata poni watika na nisika na Bon, naïbité, mais madame, dans le cadre de la démocratie, bah vote le kana parlement, président Koko le bandenge mususu, et puis bah parlementaire bazo sala ndenge mususu. Surtout que bah vote wa na isalamaka de manière secrète. Koko yeba mutima ya muntu. Yo koko botabana, moyibi mutima ya chacun ya bana te. Donc c'est difficile, c'est facile ya ko jeter responsabilité na bati, mais la vérité est complexe parce que bati peut dire une chose et les parlementaires peuvent faire une autre chose. Donc il est difficile. Ce qui est mauvais, c'est qu'il faut que les sénateurs comprennent que la population n'accepterait jamais que Bassa la bouillé la prochaine fois. Et même aujourd'hui, Matata Koko c'est pilaté parce que la possibilité de poursuivre Ezali. Par exemple, ce qui les sénateurs Bakaï en vacances, les bureaux, les procureurs peuvent demander au bureau de lever l'immunité parce qu'à ce moment-là, le bureau disposera de pleins pouvoirs étant donné l'absence à plénière. Et donc, Matata ne peut pas encore jubiler parce qu'il ne sait pas ce que le lendemain lui réserve. Ok, voilà, papa, comme déjà on a roqué de cochité, tout le monde a qui va chipé qui na boma. Bachipe ezaki ya ba député fallait pas payer ça ba député tout union sacrée même moi mboka yeko tala le bika ka ba député union sacrée temba ba député nyonso au baza na gouvernement na ye faut bazwa benda ba chipe wana mais tout le monde na parti ya la muka ba ça qui peut déclaration ba député ba lobi ba kozala député pe tout le monde na ngambo ya la muka ba bandi côté les na ngambo ya FCC pardon ba bandi côté na ba corruption te au ba banda ko boya na mwana mboka Joseph Kabila et ya sous na époque et ya sous na temps na 2023 vraiment ba élection et qui est normal. Et ni kolobani. Lelo nakoki kolobate nakoko zwa position définitive te parce que nayibi origine ya financement ya badjipe wana te. Nayibi yango te origine ya ba financement mais batu ebele bakolobe ebele et pour nangai na komaki na salaki interprétation en ma qualité ya politologue africaniste na komaki na laksaki que déclaration ya Mbosso ne peut pas être considéré comme parole ya évangile. Déclaration wana eloko tobengaka patrimonialisme na science politique eningi kolobanini eloko nyonso ata mutu mususu asali na Afrique bako bimisaka kombo ya président de la République. Mais kalelo au sala ou découvrir ata kisi bakoloba président mutu a découvrir. Donc en Afrique balingi ko pesa ba honneur nyonso na président de la République. Problème c'est que cette façon d'agir, ils ont la conséquence à Mabé. Dans le discours de Mbosso, Alingaki tout simplement, Alex, président de la République, que Azo Bundapo image naïe comme bien, Yangouana Lobaki, tous les députés Bakozwa. Mais là, quoi, Bossani, la communication, c'est que le discours Wananaye n'est pas entendu de la même manière. Il y a Azo Bunda pour améliorer l'image, Alex, président, que Azo Bunda pour améliorer l'image naïe. De sorte que le président a maintenu et c'est Kazali. Mbosso, Soka Lubaki Boui, c'est pour montrer au président qu'Azo Sala Moussala bien. Alors que, à Bossani, que parole naïe peut être interprétée autrement, dengue bazo interpréter les lots. Donc, au moins, attendako, yomoko tongi, bengi président africain, na RDC, président yako inauguré. Alors que, attends, un seul frère à l'État, il kotaki nandako anate. Yango to benga yango patrimonialisme. Et là, nyonso ya kitoko, et bimina mboka babimisaka kombo ya président. C'est dans ce sens que j'ai fait cette interprétation. Mbosso voulait asala yango pour azala na bonne relation. Le président a gardé y article na perchoir. Mais à mon akité que déclaration wana ekoki ko allumer koboma mboka. Y a mon akiboyete. Donc lelo il faut comprendre que eloko nyonso ya malunga na africain ata inauguré ata ba toilette ata ba so de moutons et loko nyonso ya malunga bakolobaka ka yewuti pa ya président de la République. Mais cela ne veut pas dire que le président de la République mutu azwaki mbongo yake ndo somba yango. Mais loko nyonso ya malunga ikubima pendant ki azali na pouvoir oyo pendant ki azali na mandat oyo bakoloba ye mutu asali yango. Mais lera alobi boye alobaki boye po asepelisa président a gardé et a bosani que ba opposant bato ya lamuka ba FCC bako transformer yango ndenge mususu ba yebi ndenge ba finasaka. Ce n'est pas la première fois, ça fait peut-être 3 législatures
où à chaque législature depuis 2006, basombelaka ba député ba Jeep. Et alors, généralement, ils ont besoin à crédit, besoin de katabango mbongo chaque mois. Et alors, si l'État a donné des facilités, est intervenu pour que la compagnie là appelle ça. Donc c'est une sorte de c'est pour dire tout simplement que l'État a garanti Moutouana qu'un bon nayo ko perdre. Mais cela ne veut pas dire que le président a qu'il n'a quel compte le président de la République a qu'il qui pour abimisa mbongo 20 millions à sommer la bateau. Zala. Donc dengue na lobby les erreurs il y a communication, il y a erreur il y a stratégie, il y a président de l'Assemblée qui a semé beaucoup de confusion avec beaucoup d'interprétations contradictoires. Ok, voilà, tu m'as dit que je suis malin, madame. Mort et l'andani penza na présidence kuna bandeko ya UNC ba ko tuna Vital Kamerhe pas à susukuna te o ba ko kufa kuna za Vital Kamerhe muta ko boma po l'andana ki Vital Kamerhe ko ta ki po na présidence Vital Kamerhe ko boma ba la si ba Vital Kamerhe tout monde ba mort et l'andani yo moko lo baki oyebi très bien que tous en période ya Covid. Tous en période ya Covid-19 et puis en Afrique mutu moko akokufa te ça va trouver un bouc émissaire. Il n'y a pas de mort naturelle en Afrique. Et donc ça, nous appelons ça l'essence commun. La vérité, c'est que l'homme est immortel. Qui l'a tué, aujourd'hui, on ne peut se contenter que des réseaux officiels, dont notamment les effets de la Covid-19. En dehors de ça, ce n'est pas parce qu'il y a Covid-19 que ma maladie Moussoussou n'existe plus, madame. Il y a beaucoup de maladies. Et je ne vais pas entrer dans un débat de bas étage. C'est un débat de bas étage auquel je ne veux pas apporter ma participation. Parce que dans le monde entier, l'homme est mortel. L'homme est mortel, l'homme doit mourir. Mais en Afrique, ceux qui m'ont accouché, au bâtiment poison, ceux qui m'ont accouché, on l'a ensorcelé, ceux qui m'ont accouché, ils trouvent toujours des boucs émissaires. Oubliez qu'en tout état de cause, il faut accoucher. Tout à l'heure, on a parti, il y a le président Franck Diongo, tout ça, toujours poste et mandataire. Tout cela qui est dans le gouvernement, ça m'a compté tout le monde qui était d'éviter un mandataire, ce qui a parlé de mandataire au Bakobima, dans le Mikolekoya, Penza le bilan. Objectif est à partir Nyonso, ils allaient pouvoir pour Akambamboka, Alaxa, Bato, capacité naïe. Objectif. Alors, honorable Franck Diongo, à Salaki MLP, pour tous les postes ministériels. À Salaki MLP pour que Baïdé Nabiso et comme on a pouvoir. Donc, au travers du président de la République, Baïdé, il y a peuple d'abord, ils ont aidé MLP, ils ont aidé IDPS. Donc, première satisfaction, c'est que c'est un fils d'un grand opposant qui est au pouvoir et qui est le frère de l'honorable Franck Diongo. Maintenant, ce qui Kombo et Bimaki. Alors, ce qui veut dire que l'honorable Franck Diongo doit rompre les liens avec son frère. Non. Parce que les Congolais, nous sommes nombreux. Nous sommes à peu près 80 millions de Congolais. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir en une fois d'un seul coup ministre. Et puis, la responsabilité, en dehors, il y a ministre. Ce qui est important, c'est que Mboka est Kambama en fonction de Ndenge MLP et Zolinga. Et pour le moment, nous sommes en train d'observer parce que dans un premier temps, tu sais que Balongorana no FCC parce qu'ils ont ça la bacal, Balongo le FCC. Maintenant, en dehors, il y a conjoncture, il y a Covid-19, obstacle, Moussou Koko Zala, mais toujours ça la pour obstacle ils la minimiser. La vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous appartenons et nous appartiendrons à la même famille idéologique avec Batouya IDPS et surtout avec le président de la République. Le moment venu, ce que le président trouve qu'il faut donner des responsabilités aux membres du MLP, il va le faire. Pas seulement l'honorable Franck Diongo. L'MLP a beaucoup de cadres et donc l'MLP est en train de défendre ce régime. C'est qu'en contrepartie, qu'on le veuille ou pas, l'MLP va bénéficier des avantages en termes de responsabilité. Qu'on le veuille ou pas, l'MLP va gérer ces pays parce que nous faisons partie du pouvoir.
à côté les mila penda ba étranger na mboka na biso alobi poza la présidente ou présidente ya mboka oyo foza la maman congolais papa congolais vraiment na éviter professeur idée na ependeza ki malamu on est pour empêcher baninga o ba koya na je ne veux pas parler de ce sujet madame hein, parce que je trouve qu'ils allaient sujet moko sujet moko sujet moko qui n'est pas réaliste. Et sujet moko qui ne tient pas compte du fait que la Côte d'Ivoire a été détruite à cause de ce genre de stratégie. Okay. La vérité, c'est que on est Congolais ou on ne l'est pas. On est Congolais de naissance, car un ou les deux parents sont Congolais. Un ou les deux parents. Et en deuxième lieu, par acquisition. Quelqu'un peut dire il opte pour la nationalité congolaise. Et donc, en tout état de cause, l'article 12 de la Constitution interdit la discrimination entre les Congolais. Rien que le fait de dire non, les Congolais, il y a tel pays, les Congolais, il y a sexe ou les Congolais, dont les papas ou les mamans. Mais si nous prenons l'exemple du régime matrilinéaire chez les Congo, né Congo, que la personne qui descend de maman. Alors, on dirait que comme leur papa viendrait par exemple de l'extérieur, comme Hérodia à l'époque, son papa était sénégalais, on ne peut pas les considérer comme congolais. Non, c'est une insulte contre même les mamans congolaises, une insulte contre certains papas congolais. Un Congolais reste Congolais, qu'il soit de deux parents congolais ou d'un seul parent congolais ou encore à cause de nationalité congolaise par acquisition. Donc, ils ont des arguments de faiblesse. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Le problème, c'est qu'il faut qu'on gère bien Bokaoyo. Il faut combattre les antivaleurs. Il faut combattre la corruption pour qu'un jour, ils ont des faux fiants pour distraire des gens au lieu d'aller vers de vrais problèmes à pays. Heureusement que le chef de l'État n'a pas partagé cette conception. Lui-même n'était pas d'accord avec ça. Et donc, pour moi, c'est une façon de distraire. Surtout quand on n'est pas populaire, on cherche n'importe quel argument pour se faire voir. Et nous savons combien il a obtenu à l'élection présidentielle. Nous ne voulons pas, nous ne transigeons pas avec les antivaleurs. Okay. Voilà. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Vous introduisez la discrimination au sein des Congolais, alors vous énervez la Constitution et le Code civil congolais de 87 et la Constitution du 18 février 2006. Ok, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot, c'est séparé. Non, mais les Congolais doivent savoir que l'indépendance, c'est où ils allaient quelque chose d'importé. Moutounyo soit botamaka indépendant, moutounyo soit botamaka libre. Et donc, bateau babundaki, il faut que les Congolais basent la reconnaissance à l'endroit de bateau babundaki pour tous soient indépendants. Patrice Emery Lumumba, Kazavubu, l'objet de respect de la part des Congolais. Parce que Bango Soki babundaki, tous soient indépendants avec beaucoup de retard et avec beaucoup de pertes. Parce que les Belges colonisé pendant 80 ans. Et 80 ans, alors qu'on a après 80 ans. Coloniser 80 ans n'est pas une mince affaire. Les gens ont une mémoire courte. Dans le monde, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Et la Belgique s'est enrichie, est devenue parmi les pays les plus riches du monde grâce à la richesse congolaise. Il faut peut-être exhumer les contentieux belgo-congolais pour qu'un jour la Belgique dédommage les Congolais pour la mort à Salaki, des millions de morts à l'époque de Léopold II, et puis dédommage les Congolais pour avoir contribué à l'assassinat du premier ministre de ce pays. Parce que c'est cet assassinat qui nous a apporté la malchance qui ne nous permet pas que tout ait de liboso. Et donc, ce qui nous a dédommagé, et pour y arriver, il faut que les Congolais se réveillent et réclament ces droits plutôt que de perdre leur temps en disant il fallait attendre. Personne ne développe l'autre, on se développe. Dizerbo Joseph, grand historien à Burkinabe à Lobakeyango. Personne ne développe l'autre. Vous pensez que la Belgique peut nous développer? Non. Patrice Lumumba lui-même croyait avant d'aller en Accra, Azako Lobake, tout ça la société héros-africaine.
Patrice Emery Lumumba. Et seulement après qu'il comprendra que non, en vérité, Belge balinga égalité, balinga apartheid, il faut bakinde. Donc, pour les la pamba, ceux qui besoin c'est parce que les gestionnaires ils gérer mboka mabé. Pour les la pamba, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de montrer qu'on est capable, Patrice Lumumba Lubaki, tout l'accent de Mobimba, de quoi un noir est capable quand il gère dans la liberté. Mais on ne lui a pas donné cette occasion. Il aurait dû faire quelque chose de bon. Mais ce serait ingrat d'oublier qu'il y a Batumoussous Bakoufa qui peut n'amboka. Je vous en prie, madame. Nous également, merci au junior Nassima Caméra, à vos albums partout dans le monde entier. Merci à Chel UTT Porte Londres. Merci à Michel Longa Triple God. Merci à Batutu Bolina, l'équipe de la Télévision. Bonne fête de la indépendance. Ils sont notre mon ami. Il faut tout de la gaille lien. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.